Historiquement, bamisusu baye balobio babanyamulenge baba congolais. Bamisusu baye balobio te babanyamulenge baba congolais te. Yango to kinto kabola na bino lisolo babanyamulenge. Peuple banyamulenge topé communauté ya banyamulenge. Nga nazo comprendre situation en te. Tozo mituna, tozo yebate. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, après tant d'années, les lots, il faut pas revendiquer non seulement droit de sol, mais droit de terre? Pourquoi, après tant d'années, les lots, il faut pas revendiquer non seulement droit de sol, mais droit de terre? Il fut un temps où le peuple wana ezalaki peuple moko et yaki na ndinga ba réfugié. Ba o ba ebi yango te bolandalisa ponge. Babanya mulenge. Mbote bandeko ya Kuli Media TV, mbote bisika nyonso ozali na mabota na bino mapamboli. Tokutani susu lelo na kati ya chaîne na biso d'excellence Kuli Media TV pona kobeta lisolo ya obino moko boyebi eza koningisa mboka mikolo. Mais entre temps naza kobeta moi marche nanga en même temps marche de santé ne balobaraka na mwa malilio bandiko ya na kati ya mboka na ngai awa. Voilà, donc situation oyo ezoleka na mboka oyo ba territoire historiquement bamisusu baye balobio babanyamulenge baba congolais. Bamisusu baye balobio te babanyamulenge baba congolais te. Yango to kinto kabola na bino lisolo babanyamulenge. Ezali sujet moko crucial. Ezali sujet moko ya haute importance. Ezosenga vraiment batu balandela yango. Ezosenga vraiment batu ba yoka yango. Peuple banyamulenge topé communauté ya banyamulenge. Nga nazo comprendre situation en te. Tozo mituna, tozo yebate. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, après tant d'années, les lots, il faut pas revendiquer non seulement droit de sol, mais droit de terre? Il fut un temps où le peuple wana ezalaki peuple moko et yaki na ndinga ba réfugié. Bao ba ebi yango te bolandalisa ponge. Banyamulenge bazaki persécuté. Quand je dis banyamulenge, topé peuple wana banyamulenge, c'est-à-dire baza ba Rwandais Tutsi et une minorité ya ba Hutu. Bazaki persécuté à cette époque-là. Oyo maréchal Mobutu na mawa oyo azaki nango pe na bolingo azaki nango. Parce qu'il prenait l'hospitalité, Yambo Cannabis au RDC, à Monakite pour aider le peuple voisin à recevoir Bango dans le territoire en Abisso. Et dans le moment où on a Tango à recevoir Bango dans le territoire en Abisso, à Pessi Bango, moi, portion Yamabele, côté Kara Bazamba Oyo, Bango Bayelaki. Ezaki lokola camp de réfugiés. Bamvula, Ezoleka, Makambu Peza Robongwana, il y a eu certains nègres Ezalaka Soza, réfugiés, avec au commissariat de réfugiés à l'époque,
ba oyo bayebi ezalaka na Gombe wana na Royal ezala ba peuple angolais bango pe bazaki mingi koya kozwa moi misolo na bango na Haut Commissariat de réfugiés tozala ba camarades ebele bazaki ba angolais ba camarades ebele baki ba rwandais d'origine mais ba botama na Kisasa mais na sujet oyo tozali eza ya ba parents na bango na ba koko na bango. Alors Mobutu apesi moi portion de terre. Alors oui non, camp de réfugiés, il y a bateau et salama na ngambo wana. Qu'est-ce qui se passe? Mikolezo leka bazo senga ba nationalité, babandaki na ba carte de réfugié comme carte de résident, carte de résident ba miso ba sengi ba nationalité. Ndenge kaka lekaka na mikolo na bamboka nyonso ya mokili oyo eyambaka bato bazala ba problème. Ezala awa na poto démarche yango ezalaka yango. Oye oza na problème na mboka no, oza persécuté, osali ba démarche na yo, ba yoki lisolo na yo bandimi yo, babi bon topesi yo carte de réfugié. Topé identité à ba réfugié. Apatride nde babengaka yango. Alors na moment wana bandeko wana ya babani ya mulenge bakomi pe kobota po il faut ba continuer osala vie na bango. Bakomi pe kokola bana na bango pe baza kokola. Bana wana o babotami na RDC bayebi mboka Rwanda te. Mingi à l'époque bakindaka kutu Rwanda te, pas à l'époque Rwanda. Rien à voir na eloko eto mona lelo ya Rwanda. Rwanda ezaki mboka moko zamba. Rwanda wana bomona. Oh lelo bakomi Kigali, la plus belle ville d'Afrique. Après Pretoria na Johannesburg, na Salisbury. Ezalaka zamba. Richesse nyonso wana o esali ke mboka wana etombama euti nango ya RDC. Alors bana wana bazokola bakoli lelo oyo tokomi na époque oyo bamisusu bakoti na ba institution na biso parce que bazala ba nationalité ya biso ya RDC bakoti na ba institution bavandisi makambo créer ba communauté na bango légalement bamonanaka parce que moi je me rappelle encore à une certaine époque nayaka vacances à Kinshasa, on était encore en 96 96 pour les Français. Na centre culturel, il y a des Français, na Gombe, Oyo bayebi. J'ai été invité, na moi dîner moko boye zalaki wana. Moi orchestre moko boye to robenga na Kalabako Sako c'est Robeta. Parmi ba invités wana, la plupart o bazalaki wana ezaki ba Rwandais. Mais bavandaka na Kinshasa bakola na Kinshasa. Na yako comprendre que non, basala ba communauté na bango ça fait des années. À partir de lelo na comprendre basala ba communauté à partir depuis des années. Lelo bazo revendiquer terre. Mais nulle part to mona na mokili oyo. Na monde moko te to mona na mokili oyo. Réfugiés moko ezala ba congolais a na RD na kati ya France. Parce que bapesi bango ba nationalité balobake non bokabela biso Montmani to bokabela biso Saint-Denis to bokabela biso Grenoble to Lyon ezalaka nulle part. Président de la République aza garant ya ba institution. Président de la République azali motoyo aza ko battre la peuple na ye pe aza na devoir ya makambo nyonso ya malamu mpona peuple na ye. Président de la République à une certaine époque awa tango aza sali investiture na ye aye na mboka na biso awa Belgique, France asali mwa tourner na ye et na discours na ye moko alobi ke babani ya mulenge baza ba congolais. Moi franchement nazo tenir rigueur te parce que mutu to akoza en erreur. Mais toza pe
En tant que peuple, biso peut on a devoir, ya koyebi sa président na biso, que papa place wana, osali moi erreur moko muke. Histoire ezande boye, makambo ezande boye. Ça ne sert absolument à rien. To bandako caresser batu, na sens moko ya, o ba bengaka sens ya ba poil, pour na kozala gentil. Entre parenthèses, na sauté moi likambo ya président, mais c'est pour dire simplement que pour nanga ezaki moi erreur ya président. Maza mutulwa batu nyonso. Ndenge moko aloba que aya na kati ya masolo, aya na kati ya lisolo ya ki président de la République, mutu mon côté à part Kabila, ayebaki comment ça fonctionne. Et puis c'était na ba début nae. Donc tu peux comprendre les places. Mais je pense que à rectifier tir nae tant sali discours en disant que à suspendre Bamaramunyo Soana Pona, pas territoire Wana. Mais moi je pense que suspension, Yango pété mot il fallait. Je crois que le président, il faut annuler. Pour l'instant, ils ont pressé pété. Ils ont le droit Maramunyo c'est les Karamokilio, il faut qu'on vende l'ango. Tant qu'il n'y a pas de précipitation. On peut annuler, c'est vrai. Et puis revoir les choses un peu plus tard. Et aux ala plus sages. Voilà à peu près. Pour continuer, moi, Mukeliso Nabiso, donc Bandekoana. Bakomi, Kosenga, Mabele. Bazo revendiquer territoire. Mais la raison nini. Et puis pour quelle raison, enfin, raison il y a une raison nini où bako sengi la territoire. Ba plan nini ezana sima. Il y a ba demande wana. On a vu pendant plusieurs décennies awa niveau tous ba problème na Rwanda. To moni pe que ba te belé na katia gouvernement na biso ba sali sourd d'oreille. On dirait bah mon arangoté, on dirait bah yo kakangoté. Tout le temps le dos courbé devant Kagame, tout le temps le dos courbé devant certaines personnalités à Rwanda. Et nous on ne comprend rien. Bon ça va tout vérité. Bon expliquer biso maramango ndengeni boteka déjà, basomba déjà, ezalaka déjà, to ezandengeni. Le roi appelé Congolais au Karané Maramouté, à l'ingane qu'on a l'information. Le roi tout est bien abisoté. Bon, expliquer bisoga. Quand on dit marabiso, parfois on dit ma mais je ne pense pas que tout le monde dit ma sous n'importe quoi n'a époque au Tokomina. Je pense qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise est vraiment en éveil. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes Congolais veulent que va s'en sortir na Katiambo Kanaba. Pour l'angaïsa et le komoko ya mukete parce que ce tout ça les langues moi ba émission yo ba te vele mon onde et le komo muke c'est-à-dire toujours bina toujours mela toujours lia toujours lala toujours la muka mais quelque part na est mboka na biso ba to baza ko liate baza ko binate baza ko lala te baza ko la muka te bazo kufa masasi mikolo nyoso et longwaki na est kalate bo monaki awa kota Lubumbashi na Katanga et Barda Kipé. Et que eza kaka ba zone eza ba zone moko très riche. Montagne wana oyo ba pesaka ba banyamulenge po ba vanda. Eza na mabele ya richesse ya kosakana te. Et bango ba yebi yango déjà. Na yebi te so ipe biso to yebi yango na niveau ya gouvernement na biso. Mais je pense que to yebi. Robert Roy, Aza Mutumoko Yoto, supportez-moi Mingi. Moi je pense que Robert Roy a profité de la naïveté ya Congolais. Robert Roy, depuis des années, s'est fait passer pour un Congolais. On dira Lingara Congo, à Salina Katiaba gouvernement Nyoso. Kobanda Mobutu Tilelo na poste peut pratiquement kakawana un poste mouza stratégique. Je ne sais pas comment il fait pour être là indéfiniment, mais il faut total la canaille.
na ndenga mabete nazo senga nde na ba gouvernement na biso batala nde ka ya Rouberwa po ba makamuso ezo bandela kuna. Ba Banyamulenge au début, il y a histoire na bango, il y a venu na bango. Cela se passe en 1930. Ba premier Banyamulenge bayaki na 1930. Ba Belge ndem bayaki na bango parce que bazaki na besoin ya main d'œuvre. Alors, tant nazo balikambu ya ba koko ya ba Banyamulenge, c'est bien pour na époque wana. 1930 wana baye kozwa bango. Ba memi bango par avion à l'époque compagnie aérienne ya ba Belge Sabena et memi bango moko na ba famille na bango tina Lubumbashi. Destination na bango ezaki Lubumbashi pour ba travailler na ba mine, ba travailler pe na ba terre. À cette époque-là, bozwa contexte ya époque wana tozana kati ya RDC oyo ya ba Belge. Moto mwindo mon côté azaro pesa ordre. Ordre nyos ezaro te pa ya ba Belge. Pona bango, je pense que ezali grâce parce que bazaki na situation moko ya pauvreté. Ba Banyamulenge oyo bayaki à l'époque en 1930, c'était des paysans. Bazaki batu moko oyo bazaki wana ka pona kosala misala. Ba utaki na mboka na bango bazaki ba agriculteurs, ba éleveurs, ba pêcheurs et mingi bayaki na mboka na biso ponako sala misala na ndenge ba main d'œuvre. Mais toye kokoma na période ya révolution ya Banyamulenge en 1964, c'était dû à quoi? 1964, le président de la République, Yambo Kanabiso Ezalaki, Joseph Kasavubu. À cette époque-là, même Joseph Kasavubu, malgré l'indépendance, Ezaki déjà il y a 3 ans, il y a 4 ans, Azaro Pesaba ordre côté. Tout était dicté. L'histoire, Ezanango, image et Ali, documentaire ezali beaucoup de otala beaucoup de ko vérifier parce que balobara mutamaele il faut toujours qu'on se documenter. En 1961, le Rwanda accède à l'indépendance. Ba guerre ethnique et bandikuna, ba peuple Tutsi persécuté n'engé na rolo bane bandeli, ba kimi Rwanda, laissant derrière eux enfants, troupeaux, ba bien à bango, bazuka ba minimum, zamba, ba eko se retrouver dans la région lokola ya Burundi, la région mususu ya Kivu, dans le nord Kivu, ba koti na kati ya ba frontière, on les retrouve là, ébélés, en nombre indéterminé, lokola ba troupeau moko boye, mais abatu. On dirait marché moko boye, ils ont été esclaves, mais abattus. Les Belges de l'époque, dans Bokanabiso en parlant, rien que de la RDC, s'organiser entre Bangona Croix-Rouge et à l'époque, chef de territoire, il y a Kivu, moni gouvernement Nabiso et à l'époque, toujours né en 64, donc il y a Kasavubu toujours la tête du pays. Balobi na bango, ils ont été basengi. Vous avez l'obligation de recevoir le peuple oyo. Bo aider bango, ndenge bazawana, bo recevoir bango, pe bozala en paix. Mais entre-temps, bango moko ba belge, bazui mokano pe bazui décision, il y a qu'à venir en aide à travers la Croix-Rouge, na ba famille wana nyoso, il y a ba Banyamulenge. Ba eko promettre bango ba terre. Côté à lac Tanganyika, place siège ezalaki. Il y a haut commissariat de réfugiés à l'époque. Pemeni à lac Tanganyika, na kati ya Burundi. Organisation nyoso ya makamwani za usala makuna.
ti bazo osala ba moi ba pour parler na bango na ba chef oyo ya Kivu makambo so base ezalaki côté wana. Voilà comment Banyamulenge koti na mboka na biso à 80 km na Kivu entre la capitale ya époque wana to ville centrale à époque wana na kati ya Kivu na place bachaki bango ezalaki 80 km. Ba route ezalaki chaotique. Bato babongisa ba route wana po ba atteindre ba colline wana place bakina ko bango. Ils ont belge, ba Croix-Rouge, ils ont entretenir nzela wana et pendant plusieurs années, tina 64 wana, bon les kakutu moi monké 64, ils ont occupé bango malamu. Ti après, ba komi kolona, ba komi kosala ba chasse na bango, ba komi kosala ba pêche na bango, ba komi kosala makambo nyoso, ba koti moi monké na système, mais toujours en tant que ba réfugié na katia RDC. Bolibisa. Histoire eza moulaï. Tant eza moukoussé. On peut développer cette histoire dans Nengenyoso. Pour na qui ça arrive. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ezali oyo, ezo salama lelo. Bateau boyamba ki lobby. Bateau opesa ki hospitalité lobby. Lelo bakomi banguna na bino. Lelo pendant que bozana moi période moko ya faiblesse, bazo profiter nango mais alors que profiter nango benda ya bien. Pourquoi cette situation? Convoitise kaka. Mboka eza ya yote. Bayamba ki okoyamba. Bandimi yo. En tout cas bandeko nanga autocolli ensemble. Oba ebi ke baza ba Rwandais d'origine. Bolimbisa potolo ba vérité. Parce que tant ba massacre bandaki to ba émeute bandaki na Kinshasa na 91. Nga nazalaki te mais ba sangoyela kinga. Ke bozalaki bato ya liboso bolongwaki na kati ya mboko bobenga mboka na bino po bozonga Kigali. Alors botika biso petolo ba mwa muke. Tokokutana na biso na nzela tokopesa na mbote toza toujours ba ami. Mais o ezali kamu ya mabele toza kobeta lisolo. Tozali ba congolais. Mabele wana eza mabele oyo biso tem tolobaki ke ezala ya biso. Nzambe pete mutalobaki ezala ya biso. Na lokoso kaka ya mindele. Bakabola Afrique, na 1885, na Berlin. Et la plupart, il y a des nations où Kabola qui Afrique, na Berlin, na 1885. Ba komaka kutu Afrique, te ba monaka yangote. Donc, bazo Kabola ngo lokola puzzle. Bazo Kabola ngo na photo. Bazaki na tinatin. Pour na bango, le plus important, ils baza ba territoire. Et si gani ba olio ba esclave ya bango. Et si gani ba rodeo zo main d'œuvre na bango parce que soyi bobosani histoire ezolo ba bien que l'être humain oyo azali considéré comme être humain ezalaki na ngaka mindele na batumiso mutu mwindo aki considéré le quoi nyama parce que ba supposé kazaki na âme te. L'homme noir à cette époque-là azalaki voué ka na liwa. Bande konanga, Sorozolanda histoire pour les lots, il y a des gens qui ont pu quand même, avec beaucoup de courage, raconter l'histoire vraie. Ce qui s'est vraiment et réellement passé à cette époque-là. Nakokota mingi na langue ya bangote po bakoya ko censurer. Yango na zolo ba mingi na langue ya biso. Et bien, l'émission à Kouli Média TV, ça a mis dans la langue, ils potos à la moyen à couper ça, moi, un message, moi, information, et les cas, moi, je bien pour bango côté na bango kuna, bayo kaka mingi mingi te. Pour bazala bango na ba interprète, mais bayo kaka mingi mingi te. Histoire, ils ont koloba
que l'être humain est Mutumwindo Azaki considéré comme une personne qui n'a pas d'âme. Et une personne à cette époque-là qui n'avait pas d'âme était supposée être Nyama. D'où, à l'époque, Mundele Azaki n'a moyen de faire des vacances, vacances chaque année. Les vacances vont se passer car na bamboka na bango. Et les colons à l'époque wana bazalaki kozwa ba noir en Afrique bazo mema bango na poto pour représenter bango na zoo comme étant ba cannibales. Et ba spectacle wana MMA à peu près plus de 750 millions de visiteurs européens na kati ya bazo wana oyo bazakoya kotala soi-disant entre guillemets ba cannibales bazo sala ba spectacle bazo ganga bazo rogner banini plus de 750 millions de visiteurs. Histoire ezolobango. Le peuple noir a subi. Mais comment les lots et comment sous noir à subir et pas à noir les sous en parlant de la RDC? Question mark. Bande kona bosa la analyse binomoko bisika bozali. Bo étudier question binomoko bisika bozali. Boyo kaniezala to boité entre ba peuple, surtout ba peuple frontalier. Boyo kaniezala. Kimia na mabota na bino. Bovanda malamu. To monani. Mbote na ngai okende mingi susu lelo lisusu na mama Hortense. Mama Hortense, mama ya biso, mama oya sali la Nzambe makasi na Champagne. Na neveu na nga Chiko na fils na nga Koko Chino de Bakoko Thierry Benoît. Na fils na nga mosusu Luigi de Bonte. La pire petit avenaye. Voilà quoi. Kongo Kabea, yayo yango wana. Topesi sous le sac makasi na maman Françoise. Soki yote Koulimedia TV et Rosalate.
Merci beaucoup na mosala osali pendant que Ombre Lili azaki mwa moke absent. C'est ça qu'on appelle l'amour. Et le bangati. Bozala kimia na mabota na bino. Bozala vraiment kimia pour mosala ndezongi quoi. Tozokoba. Eza nango na kandate. Eza ba réflexion. Ba réflexion na biso pe ya ba congolais, il faut pas eumelaka, il faut pas ezala ba réflexion moko éternelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer dans l'action. To aider président Nabiso, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pote Mosala na yeke ndeliboso. Mais président peut faire que tout ça là tout pour nous aider. Mote mesu kaka. Mais tout ça là nyonso poto lingi. Mais le rôle à to lingi epé, yé pas linga biso. Bande konanga neka na lobaka. Tomona na mikolo ezoya. Kimia na mabota na bino baso. Ombre Lili.